soi-disant de quoi Denis Salobi, Mike Kalambai, Azouta Vian de Konaina danger. Réconciliation et Salamakizaki ya Nini, pour le lot Mike Kalambai, comme Soukotia via Denis Sandor. Grand frère propre, il y a les bossos à Mike Kalambai. Amini Choyo, Nemutoana dossier à Denis. Mike, jusque là, zone est en santé, tata l'église au botalier bien bien. Famille Mike Baloba qui boy. Oh ya limbisi, eza Mike. Mais bango, pas limbisi. Denis c'est le coup la kanga Mike na mwana na bango, le coup la mukua. Biloko nyonso banda koloba na TV wana, faut bimisa ba preuve na nango devant l'état. Ce qui s'est passé entre Madame Tola na ba travailleur na. Tout a commencé na badur yande kona biso Polé parce que Polé azande konanga. Voilà. Merci. Avant na koma proche na Tola. Mutuna no na yebana ki ne bien avant ça Polé. OK. Tout a commencé na badir ya Polé que asa empoisonné. Na zuika téléphone nga sur place. Alors Polé. Et le konine l'école. Ayambinga pesa na voix ya c'est allo mère. Kabi Polé zanini. Abi mère. Kandengo yo kingabi Orela ebisinga ki ozaki empoisonné. Eza nini? Abi eza bongo mère. Na lobi loko nini le kanaki. Abi mère na ebité, na bimaki na ba master, na eko zonga, na eko kangama. Ngabi loko za na téléphone problème ezate. C'est David Salsalter depuis Paris. Merci, faites comme moi. Hello la grande famille, ici solo Mr Voice, votre artiste vibrateur depuis la RDC Congo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Sur GK Télé News de Maman Judith depuis Kinshasa. GK Télé News. GK TV News. GK TV News. GK Télé News. Abonnez-vous. Les informations, le décryptage des informations à temps réel. Vous êtes sur JK TV News Télévision, fidèle internaute, très cher abonné de cette chaîne. Merci de votre confiance, merci en tout cas. Mais ça n'a vraiment qu'au soutenir Bisso dans temps surtout dans vraiment les sengo dans un plateau il y a chaîne Oyo Nebika Oyzanda Kunanga. Tant moi je dis ta sedanga et bon en tout cas pour ma kamba ko betezali. Vous belé bo continuer ko s'abonner, ba ancien botique à la fidèle, ba nouveau tout ba nouvelle en tout cas beau s'abonner, beau faire abonner pe batou, beau partager ba lien et ça vraiment bien tant beau soutenir biso bongo et ça que biso te bana ko vivre tant mo s'abonner yo mtoza mto asika ko bosa te ko appuyer na cloche de notification bonde oko banda ko zo ba nouvelle publication na biso lokola message. Un grand merci à vous tous qui nous suivez de partout, depuis les États-Unis, depuis l'Europe, depuis l'Afrique en tout cas na linga bino tellement ya trop toza na plateau na biso na JK Yemoko to mekano ko beta ba actualité ozolika na internet entre autres actualités concernant de konaye Sarah na bana misala na ye oyo ba quitter entreprise mais bazo continuer ko célèbre émission ti qu'organiser point de presse en tout cas c'est vraiment quelque chose oyo ba te belé ba mitu na ba question et puis to rekota lelo oyo vi ya pasteur na biso Denis il semblerait que commis na danger mais danger wana e wutu wa pourquoi parce que tout le monde qui déjà réconciliation et salamaki mais netika kana système ba homme grenu ba information zo bima que Moutou azota mal à l'aise na vie à papa na biso Denis c'est ça toujours Mike Kalambai parce que ba uteye ko samba to reconfirmer en pe awa et pas maman Judith Kalanga parce que azape moko ya bat oyo ba mettre zara ba kambu ya Mike Kalambai bien et puis to resuki ça na sujet ya libala ya ndeko na biso José de Londres pourquoi ba bala ya bata théâtre ça toujours na ba problème les problème lobby problème pourquoi to koye bango awa na kati ya émission déjà Fabrice Monde ou azana sima ya caméra au fond la plateau to kota non maman Judith Kalanga poto meka ko solo là maman Judith Kalanga oh ma chérie Naomi bonjour bonjour boni malamu ya na sepeli na nuko ya mbayo na plateau na bisi ya jika plateau na bino parce que ezaka déjà plateau na bino voilà donc na sepeli ndengo ya mbinga na plateau na biso to lo bela nyonso merci beaucoup na pesi na nombote na ba vrai nanga
mutunyo sa zakana benemi na zakana ba vrai nanga na bandi na papa Joseph Magloire papa ya bane belé à partir d'Allemagne tikete zambalo la pambola yo merci beaucoup na kulutu ya baleke belé d'Elvis El Sansero na Paris mokonzi ya masolo Dina star ya ba star lo sakona yo JDK mopao mokonzi soda poto lo sakona yo tikete zambalo la apambola yo bienvenue na produit ya sika mama ya sika moyembi ya sika oya ndimi na ye ko sala masolo na jikato na ye na la personne de Judith Kalanga par rapport ya personnalité ya Judith mama Iyenga andimi ko signer contrat vraiment merci maman na confiance au pesinga to kozala wana poto sala musala kitoko rien à dire merci beaucoup na batunyo so balinga ka mama Elodie. Vraiment, je vous dis bonjour. Bate belé onyo so balinga ka Judith Kalanga. Narcisse Masengu, lo sakona yo. Fabrice Mande, équipe technique na ngamo bimba Feli Mwamba, ba lo sakona yo. Na boy bato balimba émission balobi mabangele ke belé place na linga mabanga temena suki wana boze belé. Tam sis na suka na obaksa. To baksa mabanga. Voilà maman Judith Kalanga, santé déjà zomona déjà kimi ezali. Nangolu yaya. En tout cas, Tokota Kamba, on a vu via émission Nabiso, comme on a annoncé le sujet Nabiso tout à l'heure. Mangam de Konayo, Sarah Tola, en tout cas, ça vraiment de Konayo, parce que on a rabino de temps à autre, la plateau naye, au Lekaka, et puis la JKTV News, puis Sarah Tola à Lekaka. Les lots, soupçon, mambébimi, belé, multiplicité, y a émission et salami penza, par rapport à Sarah Tola, na banani salanaye. Et l'eau koni nyango ezoleka, parce que yo osa mutoza la kanae proche. Nandimite que l'eau les Canada quoi Sarah sans que maman Judith Kalanga aïe bayango rectification Naomi rectification ma chérie na benga konani pesa komo na benga ko coach te na benga ko prof ba étoile na yebité bino moko bobomba ka prof nanga ye moko yebi aza prof nanga na nini voilà prof est-ce que yebi makambo le Canada konanga tina yebité. Merci beaucoup. Mais na benga kayo? Prof. Merci. C'est que prof nanga ayaka kape singa kuwaki. C'est que prof nanga ayaka kaka encadrer nga salinini. Eza na swanaki. Eza to bendanaki. Eza to lala kinzala. Eza to zaki na biloko koliate. Moi prof nanga sani ayeba? Exact. Prof nanga pe singa cours encore na zakampe mayelete mutu makasi awa na koma pe kola toza naza ba professeur mibali professeur moko azali banda na professeur moko yeyo siko oya libanda na koma ko kima ye po mayelezate professeur alibanda lobite na peso professeur mususu pe na oko kaka apete po mayele ezate mais professeur ayeba vi na ngate prof ayaka ka pe singa cours asali nini akei cela veut dire que naza mieux placé tes bébés pour naïeba ou eleka qui passera tout. Voilà, je crois na répondre mutuna wana na ndenge sengeli. Voilà, merci beaucoup. On a que parmi bato ba tchaka ba commentaire tolas pa tchaka commentaire na JK télévision à Hollande. Voilà, merci beaucoup. Tozonga mukie to kota kindaku. OK. Tant to loba kindaku maman Judith Kalanga kende na biso na anglais ya toi domestique. To kesiko na cadre ya musala. Merci. Ce qui s'est passé entre Madame Tola na ba travailleur nae. Naza sûr que ata mukie tant yo yoka ki ba émission au talaki. Naza sûr besoin que ta temps ya partager na ndeko na yo pour yeba qu'est-ce qui se passe. Tout a commencé na badur ya ndeko na biso Paulin parce que Paulin azande konanga. Voilà. Merci. Avant na koma proche na Tola. Mutuna no na yebana ki ne bien avant ça Paulin. OK. Tout a commencé na badir ya Paulin que asa empoisonné. Mutoazo ko apprendre nga que Paulin asa empoisonné, eza Aurélie Vango. Na plateau to si sur la émission. Azo tunanga maman oyebi makambo elekeli Paulin na lobi eloko nini elekeli Paulin abi mama Paulin aza empoisonné. Lobi na groupe ezaki akoinda lebi poko. Kabi ya solo wana na groupe wana zolo banga pe na sana kati. Mais na yebi ateloko. Si je me souviens, j'ai une bonne mémoire. Le jour où Aurélie a annoncé ma merci. J'étais là. Olzalaki awa to salaki na yo émission. Merci. Azo annoncé yango awa oyoka ki pendenge na setonaki. Mbala moko sur place na misu na bino na koti na zui téléphone. Na koti na pelko na zo ba place na robandela te na zo ba place na kosukela te. L'émission eleke belé na simbi téléphone. Na misu na bino allo Paulin. Eloko nini elekani
expliquer nga na comprendre te Aurélie azo expliquer nga ba makambo awa nazo comprendre te omoni so ba annoncer likambo ya mutu moko boye boye bani bien te za une autre chose mais so ba expliquer likambo ya mutu yo yebi voilà ya mutu ya pona comprendre ngo bien lokola na koti na groupe na comprendre pe le côté pona moni esika ko bandele esika ko sukela te na zuika téléphone nga sur place alors Paulin eloko nini l'école ayambi nga pesa na voix ya c'est allô mère kabi Paulin zanini abi mère kandengo yoki ngabi orela ebisinga ki ozaki empoisonné eza nini abi eza bongo mère na lobi eloko nini elekanaki abi mère na yebite na bimaki na ba master na ekozonga na ekokangama ngabi loko za na téléphone problème ezate lobi na oya pa na bino to solo le pa na bino na kati téléphone na présence na bino si le lobi na tongo peza ki poto sala analyse si makambo ya mwana mobala lobaka na TV5 Monde Robino nde émission ya suka o na sala ka polaza à part wana pene ko saka émission ya suka o ya débat ici pona kenda kuna chaque jour te na saka pata ba 3 semaines na kinakete tam susu jour na keko yamba ye ndenga pe na tu na zi caméra na nga kaka sur place yepe na yambie na jika télévision nga na zi ba image e patika na ba image totikale ezala bongo nde na komi Paulin na noyete nde la tola bandi ko expliquer nga jika webi makambo komeli Paulin ngabi nga pe na yoki yango na munoko ya mwana nanga azo expliquer nga bi Paulin pare ba poisona ki ebo na bo sur place azo benga pe Paulin Paulin oza wapi yaka ndesko yo Paulin aye bango kutu babimi libanda nga na tikali na Paulin nga bi Paulin pourquoi pemetaki ko bwaka bi ba photo na yo po ba bendela ki ngango Aurélie la kisinga ngo na téléphone pourquoi pemetaki ko bwaka yo za homme public oza oyebi internet internet e bomba matière pourquoi permetaki ba kozwa image na yo kotinda ngo place bato bazebele pourquoi bien zanga te za petit frère nanga tango na koyaki na panique wana abandaka kokanga ba photo azo tinda nde ba photo na ngeke ndako se retrouver na esprit mbalasima ko sala ngo lisute déjà malentendu ya mike kotaki déjà wana tola na action wana asepele na ngote o comprendre mais abanda ko sala nga na sala émission na nga na tiki bango tango nga kutu na hotel matola zo benga Paulin ka to sala émission ozo comprendre image ya suka komona Paulin e patola yango wana à part si kondenge na komona ezo yinda ko yinda wana on azo mona ya baji c'est pour cela na zoloba moyen na maîtriser dossier au malamu ezate mais na yebi yango très bien keza dossier ya ndako Paulin na tola bana problème te Paulin na tola bana problème te na para Niclette na yebite place tola na Niclette ba signer contrat na yebite ba signer contrat ya baji na yebite mais Niclette ya mbanga mbala moko na émission jusque là na mona lisusu asala ka émission te à part wana le reste na yebi na ngai te mais o nga na yebi izaka ke Paulin na tola problème ezate ata bakelelo devant justice balobi penza bino bo samba bino mibale muta kopesa problème ya muninga azate bakolo bolobaki mais olobaki wani feza pe na ba preuve tam susu la tola koloba ana ba preuve te Paulin koloba ana ba preuve te l'état au mona net bazo l'extrait bango ta bakotika bango côté ya Niclette nde na zana point d'interrogation na yebi source na bango te maman je dis karanga Paulin na tola ba na problème ti Paulin qui te chaîne pourquoi? Merci beaucoup. Paulin, à ce que je sache. Pour na lobakali kambukaka onaye. La tola bimisi Paulin. Pour Niclette, alobaki makambo ya la tola na groupe. Pour la zawana défendre été. Alobi que c'est que Paulin aza des mèches na Niclette. Est-ce que ça obligé à défendre? Merci. Wana sikoyo etali bango. Mais atanga, je peux le faire. Atayo okosalango. Non. Tous allez sombale. Tu bando travailler quelque part. To monike ce qui te yokana kite. To zape sika moko. To monike likambu ya ndaku na biso yo bimisi yango. Peut-être likambozolo bawaneza ya solo. Peut-être likambozolo bawaneza ya lokuta. Mais ngana yoki. Lokolo bimisi yango na miso ya bato. Ngana koyata mususu na sali rédification. Tamsu na bendio na privé ngabi. Tike loko wana kolobango te. To solo lango na privé parce que wana na nu pola zaki na longwe te. Eza lobby na ngonde pola longwe. Nde to la ebisi poleke
problème ta longwa ki pa to la landa longole Paul place on a confirmé ngote ce que ça to la lubi ndem ta longola ki Paul na nini koloba ke pola longwa ki to longwa ki te waneza zungwa ma famille ponga na koloba ke to la ndem ta longola ki zoka nde pola za na ba preuve ye moko muta longwa ki na obima nani muta mensonge mais yango à ce que je sache to la ndabimisa ki po merci. Maman Judith Kalanga, to kovanda pe na sujet wana te mais to le belango mo mukie kaka. Lobby va parler ba sala qui conférence de presse. Autant dans le lobby, je ne sais pas le jour où yo tombé une émission pour Olanda Bisso. Tant dans le lobby, c'est-à-dire je parle du jeudi 26 mai 2022. Ba sala qui conférence de presse na bango na matonge si kasavu je ne sais pas moi dibaya. Baloba qui maramba ko kay koloba. Alors Paulin a déploré par le fait que patron naye a bimisi ba parole mensongère soi-disant à sala qui prédote yem tapé ça qui mbongo et puis veste o ya l'attaquer daki à papa Diego ba mambo belé a déploré. Est-ce que ça qui est important que la tola a bimisi loko wana na internet? Oui bineti maloba no zoloba. Natikala même pas kolandango. OK. Vous comprenez? Natikala na vivre kan internet. Et puis tindenge na ngamo na mitu na kataba leki na ngaba tunanga. Tindenge na sala ka banalise na resiri yango. Ezaka so nzamba pesi yo don, apesi yo don. Ma chérie, ya kana bilo musuna bafwa kana internet tu ko imaginer même pas. Ma casse. Sauf actualité on a monique les actualités batwa komi ko bengela yo. To yo moko lobi ke na sala yango epesa nga makam. O moni jour ma ki kalamba sala direct na butu pour répondre penel. Obi ke na sala direct na 0 heure. Wana tongo zota na pack. Et puis na kenda pe église mais na sala direct 0 heure. Na page nanga. Pona mona ki na YouTube eza bazela milai kota bo remplir mais na page wana facilité okotika bo mbala moko o sali direct na sala direct na 0 heure. Eza na actualité mususu e senga kapa papa yana bilo mususu ya neti makambo ya Sara na tol. Tina ndeng e Sara na ba poli. Tina ndenge to komisi yango grand. OK. Moi-même je me demande. Ana makambo yo e kokoma grande. OK. L'histoire ya Sara et na banana ye na bandeko na ye ça n'a pas commencé aujourd'hui ma chérie. OK. Ça n'a pas commencé aujourd'hui chérie. Est-ce que bandaka en Afrique centrale? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Histoire ya muto abimi akeye sali carrière na ye. Ya se pousser le moni ba orchestre combien belé. C'est pour cela que na venu moko 5 églises. Moi-même je me demande, basambela kanzambe moko pourquoi bako sangana te basambeli? Leadership, leader, toyokana kite, esimba kite. Soko ki okota ata mususu pa kolobate, mais soko ki kosonde na muzindo, awe bisoke azalaka mabe. Eko kutu papa moko mama moko. Boswani yaya. Soko yoki makambu ndeko azobimisa pona ndeko na ye. Tu ne peux pas imaginer. Mais lobi okomona bango ase yango biso ba kotalaka bandeko voma ndenge baswanaka voma singa famille ebena na kamekata na kate pardon makambo bato bosanini bokota te yango na lobaka na vie arme ya monene eza silence. Muto asali yo mabe ya garder silence. Ata tola na te yakaye na hibi tola a un défaut, il est chaud. Vous comprenez? Ce qui suit les kambuko, ce qui n'a pas réagir, a pas maté. Donc défaut ya tola yango. Makila ya moto, ce qui réagir penza nde asali penza. Parce que déjà peut-être autant mususu nda komi tuna il fallait pas. Mais tango ayoki yango po ya pema po ya zala kimbia il faut ça nini à vider sac à bongo mais ce qu'on a te yakai mais à bébéti. OK. À bébéti c'est un conseil c'est apprendre où aller c'est à bébéti à bébéti mona neti lobby alingaka salelo ko moko na nzela na okera tense na nzela na bengi muto yi alingaka salelo ko wana a constater loko wana benginga ngasko na bengi atuni wana sko lingo sanino lingo sko bandolo bela abina oyoka te abi pardon s'il vous plaît yoka nan abi savana yoki kasi vous comprenez? Po yebi déjà soki na ye na yaka na arme ya tchana se arme ya balobara neni
Tout le moment, toute la famille. Na kana arme ya ko salate boyete tika na ya kanango yango katanga zo appel na bise kinga nda benginga s'il vous plaît ko sala eloko wana te abina oyoka te ye tango asala kinga bo eske ya yeba kike ngana oyoka passe ngasko na yebite pardon ko sala ngote habite na oyoka mutu te na ngabite vraiment s'il vous plaît naza pe na nzela naza na makam na osala mais quand même ko sala ngote après lobi na osala ngote asala ki pété moni mutu mususu a réagira ka peut-être pour loko ya mabe moni loko esalema ki ke tola à répondre peut-être pour les pour se sentir qui malgré ba tika kolobate mais a mona kaka ezolanda be monsieur Zolanda lobi te ngape na pomba ngape na leader ngape na capable ngape batu balandanga donc ngape na otika bango basala be mission te ngape fona sani na répondre bango vous comprenez mais na ndenga no mandenge likambwana ezalaki pola fandi na kwena eto la fandi na kwena ye mutu pa lingaka ye balikambwana ezate pona minute atabaki na tribunal wana na option zamba lola zoyo kanga atabaki na tribunal pola na lekwa koloba pona tola te tola ne loa koloba pona polente onyo soso mona wana eza auto yaka koloba na internet suki wana na vraie vie ezate na côté à Niclette tende na Niclette voilà oyebi na ote mais ko mona mwasi wana azoleka na TV ko lobake yazaki na problème na été alongwa ki juste parce que salaire ezaki a malonga te abanda ko bela alors prise en charge ezaki penza ya malamu te et par rapport ya acte esile ko salama ya $70 est-ce que la tôle a été vraiment obligée à publier la fiche sur internet? Merci beaucoup ma chérie. Omoni quoi prendre que la fille a été publiée, c'est par quelqu'un qui m'appelle. Et puis à 4 heures du matin, est-ce que Zoland, na Zoloba, na chaîne à Moutouté, na JK Télévision, apprendre que la fille a été publiée. Mais là, je peux citer Sénada GB. Qui m'appelle JK Talamoutunayo. Vous comprenez? Mais si kalika mwana salemi nazalaka mena yebi le ote il faut ne mutu sko ya ko benganga papeso nouvelle chikatala mutu ya solo wana na fungola sko téléphone mona sko ba message ndeko tola tindelenga ya ba bidon mona na salaki ya ba ji ya ba message ya ba biloko ndena bandisko comprendre ngabi c'est qu'il y a quelque chose qui se passe concernant nga les bosses zalaki ko sali le côté moko zalaka bien ko yebisa mutu ko sali loko mais zaka question moko na se posaka est-ce que loko yebisa ka mutu ko sali loko te soki komelio okoka ndezalaka point d'interrogation ezalaka bien ko yebisa mutu ko lela te mama kufi oye simbi ma chérie ko lela te kanga motema yaya okende yesko akotala mama kufi nani osunganga mama okufi nani aozala yaya tuna biso tokufela ba mama ba vinini tokutana nango ba éducation nini tozwa soki tozaboye ezangula chama eza bien koyebisa moto basali mabe ketika ko réagir te mais est-ce okokoka pola la gana ete ola mukaka na ete ofanda gana ete yango question moko tuna ki na yebisio ke question wana ponga na répondre yango bien il faut pas Diego po yende ala la gana ye ala mukaka na ye ezala ba question mususu moleki nzela ko répondre te muto azala na ndako ndana ko répondre yana elo musuba ko ba chirurgica mutu mususu ko répondre kaka ndenge biso nyoso to mibeta katolo na yebi bien mais a réponse au Fabrice a opé sauter pour Fabrice ala la nanga amona ndena la mukaka malgré dans na douche na chambre ma mona ata mususu ndenge na la mukaka peut-être na bimi na douche na liputa na tolo na bimi na salon mais image wana mutu mususu amona ngote mutu mususu amona ngote il faut zala oza na ndako c'est pour cela quand je parle ça nazana balimi nazana badozement na koma kepa tolas 40 minutes na salini na komi na 8 heures 10 heures je suis de oye kolekana na palais eza bananda kunde
bakoye bango donc na dossier wana on a en tout cas ba dossier oyo peut-être muto akoyo ko yela biso ba vraie version peut-être ba bon délivre bon tu sais que des batanga ba cameraman yes oyela biso ba vraie version oyo ka peut-être témoignage vivant parce que koyo kana point de presse ya lobby bon là lobby bon délivre bon tu sais ka yaka na message ya prophète moko soi-disant et bazo cibler batmo ba sala mabe. Alors, parmi ces deux personnes, ils ont qui un message, tu vois maintenant, donc ce qui solo on a bon délivre dans lobby yango. Eza penza ki toko makasi pourquoi bon délivre babanda ko fanda banda tongo tipo quoi. Bakaboni ka ba 18h. Bisika nyonso bakenda kamalewa balia ensemble ya bayebi ba vérité. Ngayo moleki nzela 40 minutes tango mususu na 1 mois mbala moko. 40 minutes tango mususu na 2 semaines mbala moko. 40 minutes tango mususu na 3 semaines mbala moko. Na koyeba ndenge nini? C'est ça. Merci. Voilà, merci beaucoup maman Judith Kalanga. Tous les cannabis sur le sujet wana. Mutune kotuna ma. Prophète Denis Sakinda wapi. Ya, merci beaucoup. Tuninga mutuna moko très capital. Yango na lobi boy. C'est pour cela na lingaka soki na osala émission na lingaka na osala émission ngamoko na pesa ngo kombo. Po naza blogueur te. Émission na nga na lobaka to lobela nyonso. Na kotisi émission mosusu santé chez nous. Po moto azala na image émission. Eza différent na pelisi caméra omoni yo ndeko sawana ngai ndenge na saboye na kobeta yo na yebi papa na zana kingasani na yebi mwana bino ateka ba poisson yo kutu nde ozawana ozalaka na maluku ka kutu mobali moko boye eza différent na bandi na mbote na balandi na biso nyonso ndenge batangisa biso annonce na des annonces na pesi likombo émission nanga likolo nango na bandi mitu merci beaucoup ya Denis Lesayaki comme analyste ni bandeli ya bando pesa makambo kitoko batu pe bando sepela na maka mais ya Denis Lesayaki ko sieta succès tomboli si tout temps comme l'homme de pétage succès matisi habite na osuka boete nga efona koma na ba bureau de nga efona koma na ba agent ya ner nga efona koma na ba chargé de marketing ba ja baner wana za banani bazana ba groupe ya WhatsApp ba ja baner wana bazana ba groupe ya Facebook ba ja baner wana bazalaka na ba coin ya ba chaque coin foko ya chaque ba chaîne o batu bakendaka ya minene bazaka na ba coin ya ba église bazaka na ba coin ya ba bureau ya ba pasteur on comprend nango OK tango ka koti na monde wana a komi blogueur bien confirmé pour monde wana za ba blogueur homme grenouille yes monde wana penza ya to beta na biso masolo entre la famille zoka nde yo so pelisi téléphone zo ko enregistrer monde ngana benga ngo monde diabolique monde diabolique tango kotika na monde wana c'est là où se trouve ils ont yebana te ba plainte plein moi pas mon anezate en tout cas succès pas le sini c'est sili ba kolo ba chaîne boke luka na se mai boke luka ye place nini aza bosa ne émission parce que bino bozaki chaque jour na jour moko relation bisanga maman tokanga mi groupe moko to kende pas Denis laisse to ke sa émission ngabi ya o l'exatan pour na nini l'exatan pour na nini fanda na yo fanda na yo okokende kuno pesi ya Denis laisse $20 loko ayibi za chaîne amuke makambo apeselaka na ba chaîne amina opesa ngo pa na hotel. Maman, je dis Kalanga, Denis Lessi bien bon bakalate awa a outé ko sa réconciliation dans le frère Mike Kalamba. Mais lobby na lundi émission moko et pas maman lumière. Mutu moko azolo ba soki pe mobali soki mo asi vo banda ko ma mobali mais le lenge ya ko lobela ya bana basi. Soit disons de quoi Denis Lessi lobby Mike Kalamba azota vie ande ko na danger. Alors la question se pose. Réconciliation et salama kizaki ya nini? Pour le lot Mike Kalamba ya comme sous côté via Denis Lessi en danger. Wana nazonye ka pa la tour là. La femme amateur. Nako redifier li mingi pona ba balobi ke non. Je suis parmi bato yo ba memela kala to la ba information. OK. Nako tuna boy. Ba information nyonso to la olande émission oyi. Ba information nyonso to la zala nango. OK. Azwango wapi? Je ne sais pas.
pour tola zana ba information kala te to ucho mona tola a publié mandat d'arrêt à Denis Les. Ça dossier judiciaire, je dis bien. Ba toucha ngo pamba te. Mais tola publié ngo original pas ni photocopie. Attention. Monde batola bakoma. Yaya, nga kutu na ulinga na koma na monde wana te. Na ulinga te. Jamais. Bango mo ba mesana déjà. Na ukokate na usandeni. C'est qu'il faut na mi komisa 10 personnes malamboko pour na koma na monde wana. Ce qu'on a koma na monde wana de. Na koma na monde information salemi na analyser yango na omia ye na PC analyse nanga so batu ba sepeli na analyse nanga ke Dieu soit loué. So ba sepeli nango te to sengi bolimbi spoto za batu na suki wana. Mais na monde ya kokota na muzindo, na monde ya koluka, koyeba ki na ukokate na umi. Na ukokate. Tolanda qui est pas la tolas. Grand frère propre, il y a les bosseux à Mike Kalambay. Na minicho, nde muto ana dossier à Denis Les. Mike, jusque là, zone il est en santé, t'as une église au botalier bien zabiente. Famille à Mike baloba ki boy. Oh ya limbisi eza Mike. Mais bango ba limbisi était. Denis Les c'est le kola kanga Mike na mwana na bango, le kola mukua. Biloko nyonso banda koloba na TV wana faut bimisa ba preuve na nango devant l'état et puis soki Mike a koti likambo wana et c'est ka famille koka c'est grand frère qui dit alobaki akoma na fin du mois oyo Mike a clôturé dossier famille fungoli Patika boyko Denis Les bao ba kolanda biso ba comprendre Denis Les osamba na Mike te osamba na famille multiple ba dossier ba tumususu na famille propre ya Mike Kalambay. Les interpellations na zoloba, ya to sala ba analyse, mais to kota na ba vie privée ya ba tuté. To kota na ba vie privée ya ba tuté, to za banzambe te bandeko. C'est très important. Nga na zanani, na zoloba bien. So bokoti na passé nanga, mbindweza, na présent nanga, mbindweza, mo santu ezakaye. Inutile na yakobimse longi ya Sainte Marie et pourtant naza bongote. Pourquoi? Mais pour na nini yo soko fandi na TV yo ndo bima kaka mon santo 3 fois 5 fois 4 fois 6. Non, ce n'est pas important. Denis Les soka na problème na kombo ya Mike na minicho za Mike te. Eza famille ya Mike Kalambay. Maman Judith Kalanga, mukolo makambo andima de akolimbisa parce que pasteur Denis Les asenga quand même pardon à reconnaître ma binae. C'est un de kona bango wana oyo alobaki et pas maman lumière alobi Denis Les na Mike Kalambay, Mike Kalambay za lokola mwana pas Denis Les. Denis Les a soutenu pe Mike Kalambay mingi. Mais pourquoi ba komatina niveau obabo ya kolimbisa ba pesa passe. Mukolo makam déjà limbisaki. Bon famille ba ko pardonner te. Ndeko wana lobaki azande ko wana. Abinde kwa Denis Les. Merci beaucoup. Denis ndeko ya Denis Les wana. Ma chérie yondo za na plateau. Nga na invité na yo ko répondre nga. Azala wapi tango Denis Les ako confirmer que Mike a violé Kapenel. En tout cas on ne sait pas parce que les missions ezaki ba émission baflé. Il n'y avait pas des images et qui live baflé. Yango na lobi azala kawapi. Tango zo confirmer moi si o mobile ya bala. O lobi pe bien qui a violé ka ina ndako ya papa na. Yango nde pe dossier zo ko conseiller makasi. Na dossier ya côté ka moi si ya ba. C'est que papa Denis Les asalaka erreur asalaka erreur ya. Mwana wana ayaki na ye Congo ko samiser. Maza congolaise te. Aza congolaise ya makila. Mais aza na nationalité américaine. Na minicho aza na Amérique calme mutako simba etelo ba kende na Interpol. Nde quand même bako ko interpeller. Interpol pe lo bande kune pa na bango bandimi. So kune pa na bango bandimi moya ya. Exact. Mais yo sikoti kaleo. Penel aza. Est-ce que Penel pas na makoki ya kozwa ba avocat ebele ko tia na nzela pour soutenir yo? Pour dossier wana ezaka ye mokote. Azo samba na patu ebele. Tala papa na biso na niveau succès azala nango. Place à comme. C'est pour cela internet succès
et embrouiller makanisi na biso te. C'est ça. Internet succès et quoi biso et bungi biso te. Tozonga o toza batu eza mutu nyonso pete ma chérie ne crois pas. Place wana to ça et puis ko sala ga makambo te ki po ba mona ngaka na zabie mutu nyonso ta ondima yo. Naomi quand oza ka simple quand oza la wana yeba ki wana bien ennemi et belé. Je sais. Mutu mususo ka tali o ka bina linga kete. Soki pa fandeli yo yaya akolinga ngape na kota na mulongo na ina yo ti tango ko convaincre nga na ina yo nde motema nekiti na yebisaka yo mwana mwasa na za bien te yo ndo yebaka ete biso to yeba bandakala biso to fwanda na bango kutu yaza na comportement ya boy yaza kana keto yaza ka boy ti tango ko convaincre soka moni penza ki a convaincre nga okende na komi amina yi eza mutu nyonso te ndako apprécier biso eza interpellation eloko komeli papa Denis na biso eza liteya papa Denis osala sube mission te akosa l'émission moko mibale misato mais azandenga azalaki chaque jour te po internet ezalaki kaya ya Denis ezalaki kaya ya Denis esili ya Denis soka lobi eloko moko epesi biso pe makambo po tosala l'émission internet eza olala news eza te. Vous comprenez? Pour Yaya a profité papa a profité na succès wana pour salamabe na succès wana pour aloba mensonge na succès wana ta mususu bosolo akati bosolo na katikati ya bakisi lokuta likolo. Franchement, esa situation mozo pe ça passe il faut te abattre mususu o baya kala dossier abattre akanti pena ke yene penza aza intouchable. Pourquoi biso to saka banaliza batu basimba biso te parce que bango mo bayebi ke baza ba homme public ba femme publique il faut batu balobela bango siko okolobela sirimutu wana ndenge nini voilà olobela sirimutu wana ndenge nini saka to la kangama na makambo afali pourquoi a débordaka mais depuis wana sala banaliza batu mona bakangaka te akoma na ba limite aibiki atana koloba na oloba na ba preuve pour lelo atana ke samba ba preuve na ngeza ba preuve eza mais bien que ba preuve ba to retourna est-ce que ozala ki obligé ya koya nango yo za nani pour lobela to sala ka banalise ça se fait partout ba ivoirien banani na ba homme public yango to sala ka yango na interpeller ka batu nyonso tango moni ki oza homme public gardez moi sino na ndako yango na ote ya pef pasteur Francis Tatu papa kala te olila c'est ça oyo komi si semeki national a komi nini flair ya YouTube yaya okolela na YouTube oka moko merci beaucoup. Bimi ça va vidéo ya kala tika en tout cas moi je félicite son ex-femme hein. Banda bakabwana totikala oyo kali solo na il y a des femmes et des femmes akenda pa bala sala vie il y a des femmes et des femmes ma chérie il y a je dis bien il y a des femmes et des femmes laisse tomber avant de aborder ce sujet na biso ya suka toto mona makambo ngindi lisusu awa ya meje rofi suki rofi pasteur Moïse Mbiye na papa na biso Marcelo kita Nzokande Moïse Mbiya zaka marié. Oh maman na sina lobela kango déjà na jika télévision. Eza ya koinda zaka marié nga na yebaka te. Nzokande nga na défendre kaye. Jo mususu na za na télévision na salaka émission te. Tembe na ba cameraman. Kuna ba yomoko yebi na technique na télévision ndenge bazalaka. Ba siliki soki ba cameraman ba siliki déjà plateau ko simba te. Plateau esalima te tranche matinale esalima te tokate émission. Kita kitanga ina makamba Moïse boko simba te za lokuta. Abota te. Abota te, abala te, tranche matinale katana. Chance nango jour wana mbule betaka sino na ngana zwa etumbu. Melelo 10 ans. Zokanda abala 10 ans. Zokande abota. Pourtant o doté, bat baye bateka libala eza pena dot wana opesa bidoko. Na otaki oloba. Omoni Naomi. So lingi mobile. Et pas na bino ba sengie $1000. Na lobi bien $1000. Soka discuter à $50. Ba accepter yango lokola dot. Jour en temps moko te komeka koloba obalanga na $50 yaya. Yango nde pa na bino bandimaka. Abala yo mariage au Bible yebi. Eza coutume. Tango na pesi yo biloko na sombi yo. Na zui yo liboso nzambe na liboso mokili. Yango nde libala. Religieux, civil, eza na tina te yango mona mutu asali mariage 2 ans. Kwaka
mukamate muto asali mariage inane mwana na mwana be prévane na poto mariage à contreza to sali 6 mois to kabwani mais to sala ki pipi mariage de rêve c'est ça. Et ça vraiment pas si pour na pasteur na biso un petit conseil après to kota na biso na sujet na biso ya suka. Un petit conseil yaya okenda ke église kende église cause la fanatique ya pasteur te. OK. C'est très important. Et le koto sala erreur yangwana. Yaya yo koma fanatique ya pasteur. Yaya tera ebisio na milobato ko sala vie na yote. Olinga ki oteka lokwa pasteur na lobite ya okoteka te. Mbongo ne komo bima 10 francs pour pasteur ebisa ki oke commerce wana zo saleza ya yote. Motema na yozo ebisa yoni. Olingi mobile. Tolobi awa na mokili rien que l'amour. Pasteur ebisio ki a mobile la vie na yote. Depo boya ye na loba yango. Osozi mobile mususu. Pour prophète hein aibisa que ezambalia la vie ba famille mabote kabwani likolo ya ba pasteur mais YouTube et ko permettre biso toyeba ba vie na bango réel toyeba baza banani ba secret na bango ebimili banda ba réalité na bango ebimili banda mutakala na bango ebimili banda na nzela ya YouTube makambo ya ebanda kala biso toza bana ne grandi na mission. OK. Toyebi ba makambo mona pasteur a santé ba télémission na église ba sambeleli ba bengani en église to bato bazana bazala na ba mission ba yebi makambo noloba ba bengani en église ba télémission église mobimba to telema to tombola maboko to kangaye kaka jour les sous église ekoya ko telema etombola maboko po ba fungole nde jour pa kozongela musala nzambe et pas sengi pardon mais makambo na le canal sous te mikolo koma ba passer ba koma ba santo. Yo nani okende kotelema sa pasteur liboso atelema botombola loboko bokanga ye o ekanga mina se kanga milikolo yo nani mais na mission ni banda ko salema na ebite soti mission ya lelo salema ezate pasteur azanzambete maza zela oyo nzambache poate ya yoyo mais attention ko komisa nzambete ko komisa idole na yote conseil na koloba yango wana. Voilà, merci beaucoup maman Judith Kalanga tout qui n'a biso pena na rochité na dossier à José de Londres. Oyo azalaki déjà marié na madame Charlie Malula oba obetali solo libala wana esimbarate José de Londres abalaki Mimi Kabeya moko ya ba collègue na musala mais lolo libala wana koti kita origine na ngozani. Merci beaucoup ma chérie omoni likamto cholo bane bandeli ya likambo zo likana na ndako libande ebani ponani ozo comprendre tauti kolobango na limdako yaya ozo swana na mobali na yo po azana impuissance sexuelle asepelisaka yo te na mbeto bozo swana bino mibale na chambre mais à ma grande surprise voice wana komi na YouTube c'est que na bino mibale tango bobandaki ko sala moko bandaki ko enregistrer omoni niveau bomo ya bato komi na kofanda te na sala na yo 4 ans eloko moko te na kokokisa nini ote makali susu te na kokanga motema ti wapi na chambre mobala zo supplier mobala zo bondela fukanga motema zokande ako enregistraka ako tindaka nde niveau to komilelo onyoso bazobuka eza kozanga kobomba ba réalité ya bandako na bango. Combien ya basi baza divorcé? Combien ya basi ya basta bana ba problème? Surtout ba poto ba maman poto. Mami la chatte ana poto. Ba divorcé na Caleb. Jour nim ba telema. Atam kolote puis Caleb aza moto alobaka wana mama ya bana nanga ne touchez pas. Boya. Et puis mami ye pa lobaka wana papa ya bana nanga. Dernièrement makambo ucholi kamutakala ya mami muta umona ki Caleb azaki muta liboso ya kobima pour défendre mami. Azaya so ensemble. Cela veut dire que depuis bakabona na mami Caleb alinga moi c'était. Mami pa linga mobile te. Merci beaucoup. Au mon histoire ya kitoko ndenge kabonaka. Ezaka bongo ya. Ezaka loba te ke soki bato bakabwani bakomi benemi bobandi ko fingana to komi kaka na image wana. Niti makambo ya de Londres na Mimi. Nazo mona ngo nazo yoka ngo na passe.
na mawa na banene ya bakomokota na kati batepele bakoti na kati. Cela veut dire quoi? Maman moko afungolela nga masolo kana kati ya ba groupe na biso ya ba partage ne to partage ka ba émission abisinga ya yo yebi omoni basi apoto wana pango moko omoni ono ozawana akobenga yo mama ye nana problème na mbala nga mobana nga zo yoka te apesa nga sumbongo te ayokela nga te alinga mwasi moko boye na Congo mama nazotindela photo ya mwana mwasi wana mama zwa mbongo 40 euros 50 euros finga mwana mwasi wana benga mobali na nga yebise koza ndeko na nga finga ye nazoloba nzamba lola zo yoka nga siko tango bango basala bomba yeba te ke mibala ngo tango babala na bayeba na pe ba famille. Merci. Autant au bal na mbal, on se sent que beaucoup binu de toute famille, mais il faut ba pe bande ko na yo. Merci. Tant ba bengi, tant mususu mwana tata mwasi. Mama, attendez ko tata mwasi. Okoyeba bango nyo sauter. Tant o bengi o fingi et puis maman na yebisinga lo bien Judith. Tant o kan ba finga mobali wana ndenga bima na ndako atika nyonso. Mwasi wana ayeba kalisi su place mobali wana kenda te. Akomi ko benga pa bato akomi ko nyoko masiko na bana eba ke base belé na poto basala ate tindi ngomona bango na ba YouTube boy basala ate femme celle avec wifi avec salaire des enfants mobali ndenga bima bongo ayeba na te nda komi kaka soka moni mutu na émission azo sala émission ya ki respect abengi mutu abenga ka mobali na ye o benga ye senga ye bolimbi sali bina obenga tenga na sali musana ngo futela nga mbongo na obenga ye te sili akomo lukanda kwe epa ya mama wana ya ONG de mama wana lobi toko sunga yo me pesa biso numéro ya mobali ndeko pesa numéro ya mobali eleki ayambi a se présenter abi lokolo lobi oza ndeko na oyamba te bino bobenga nga po bofinga nga bite yo kabiso baba ndiko singa bolimbisi papa lobi mwana mwasi na ngai na balaye na bomwana me atindela nga bandeko ne bafinga tina mama na ngai ya kufa abi mama na nga kufa na Kinshasa na koka kokunda yete basengi bolimbisi mobala kitisi motema bia Judith te tozolo ba mobala zongeli mwasi na moni mabale belezo kufana na poto comportement ya basi ya poto bango nyoso mibale zala mibale bazala mabe ya Judith biso tokoli na mibale na biso awa mibale na biso babale biso na poto awa koma biso mibale na biso bazala mabe te kaka bana baso so bakoti ne kiri ka bana baso so basangani na kibekiri azana anniversaire ya kingandi ake fete ya kingandi ake pa ya kingandi makambo ebandi mobali impuissé bandi mobali akabakate bandi mobali feneye bandi mobali égoïste bandi mobali asunga famille na ngai bandi asunga famille na ngate bandi makambo wana bimaka libanda ndenge ekoma na ba mato ina biso ndenge nini eza pasi pe mawa discernement exact. Cela veut dire que les lois mobile alinginga to boya ni fomo ki mobimbe c'est que zanatina te yango na opesa conseil makambo ndako na yo moko garder pona yo moko soko moni ke eloko wana na ba forme na ngonyonso musala eloko nyonso yaya kozala hypocrite te omoni ke zo simba te kata olingo sala semaine yo kata menaki yana ba place mususu tobima me baluka biso na tête haute po tobima to garder minoko na biso bokanga minoko me tango tobima na malamu te so pe tozaka ba chaku mbeto panza mbeto bebisa mbele to sala mabe metant na bimika comme on dit garder silence l'Éternel combattra pour on mi pesi poids on mi pesi jar zambe pa lobilo ko mi pesi poids on mi pesi jar fanda kimia merci. Naka ya José de Londres na Mimi Kabeya ezopesa pasi. Mobali ya bali yo soko zaki na posa na ete pourquoi kondi makobala. Okendo kosala mosinzo nande kona ya théâtre bobo. Talaka bobo azaka bo. Azaka soupçonné na basi nyonso. Na ebite zaka ba soupçon to ezaka makambo ya so. Po bobo pe moko boye na sila ba soupçonaka. Bobo moko boye na irsila basi balobaka pe likabwani ya sila na irsil bobo azana kati. Talaka ndenga za bogar. Mama soka azana kati za pasi me yo ondimaki mobali abala yo. Lobande za la beste mais soki za yango za pasi pe ma ngaki na makasi ya bande ko lingana yete de Londres lingaki na makasi mais muto abimisaki de Londres na Congo pa meme na potezana moi si na Charlie Malula oya liboso ya liboso yango nde pe faute ya mibala rien à dire
Donc topé sa faute à pas mobile moko. Ma chérie, topé sa faute pas ya moto te parce que to éviter. Biso tozo ko bazo memela biso na internet. O bazo memela biso na internet côté moko ba pesi moi si raison, côté moko ba pesi mobile raison. Mais version ya solo ezana bango mi. Mais pourquoi ba permettre ki makamone ko net? Internet c'est ça. Yango kandelika. Pourquoi yaya pourquoi kalate umoni na lobaka. To garder ka ba mituna biso likolo nzambe alola ye moko yebi oni na kosala. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup maman Judith Kalanga. En tout cas, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission sur JKTV News Télévision. Vous avez belé Olanda Bisso, au CP l'émission. En tout cas, quand vous avez un commentaire na yo, au bandé koleka comme par hasard, abonne-toi pour vous aller vraiment informer à temps et à l'heure sur nouvelle publication. Na Bisso na JKTV News Télévision, maman Judith Kalanga. Tout comme la Bisso na suka maloba suka na koza. Maloba suka ezak soko yebi mutu. Baye balobeli yo mabe pona ye. Yo yebi ye. Yo contribuer na mabe wana. Oza mabe koleka Satan. Soko yebi mutu. Baye balobeli yo mabe pona ye. Défendre ye. Lobaki na yebi ye. Zala na maîtrise. Kozala teke muto yebi me lokwa babetaka ya za mabe osali hypocrisie po kutani na lisanga ya bato balingaka ete yo pe wapuye atanga nde na fandaka ne wana zaka mutema munene c'est l'hypocrisie bon yo ye barate ngana zananga ka mutema munene soko zana mutema munene te okoka te kozana mutema munene te kabona na ye mais soko moni okoka ye tango moni place ba oloba mabe pona ye loba bolamu pona ye après yebisema mendeko pourquoi na mona ki ba oloba mabe pona yo boy changer so mona zoyoka te eza vi na ye kokabona na ete po zoyoka eza vi na ye eloko zo tinda biso de loto koma mabe makasi tolingi kokota nde na ba vi ya bato makasi tolinga mutako malwanga tolingi nde kokota makasi yaya okokota na place bakota kate makole okata na yo. Merci beaucoup. Merci na ba étoile nanga. Merci na yo ma chérie ndemo yambinga na plateau na biso. Tikete zamba lo la pambo l'équipe mobimba technique a pambola yo mingi ya kolobeza tokokuta na mbala sima zamba lo la pambola yo. Merci beaucoup maman Judith. Tikete nzamba lo la pambola peyo. Merci à Fabrice Monde qui était derrière la caméra avec l'assistance d'Obed Kimpuka. En tout cas, je vous dis un grand merci. Continuez de vous abonner sur JKTV News Télévision. Bisika bobando tapenza. Ba nouvelle il y a bien sur actualité news surtout ko banda le net. Awa tokozangi sata eloko moko te soko c'est une émission en tout cas otiki commentaire na owana abonnez-vous en tout cas je demande juste que vous s'abonner et puis vous partagez balien na biso et ça la bien un grand merci na binonio surtout pour continuer à toujours soutenir JKTV News Télévision votre seule et unique chaîne d'information en tout cas avec maman Judith Kalanga maramba bien ezalaka botika la malamu totombeli bino mokolo molamu pe continuité malamu surtout que toza déjà na week-end tikate nzamba lola abatela bino atiaki mia na mabote na bino. Ceux qui ont été mais déjà en attendant, portez-vous bien.